Edino Image elona osenga yo chicoté bango Edino Image Banza Sango ya Congo Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Ouais. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na un contrat na agence minene était ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On puisse toujours artiste Oyo, il y a toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, Edino Image, okozwa. Yeza kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la reçu à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en toujours dans la poli, tous en la fret dans conteneur, le fret maritime, dans les frets aériens ou tout dans l'avion. Tout dans la petite poli, la poli express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à la poto, au salmarano sur la kin, la dengue et à biso batapoto, au l'ékin agence, au jus DVD nayo, au mono dengue prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelino, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express va côté les mains. Babi 3W pendant Sango Congo Babi Obozomona délégation bana la musique ba ça l'entraîne na bango pour la papa Wemba vraiment Edino Image pendant Sango Congo toujours des alakaka Edino Image étoile d'amour top modèle des médias yone to benga ka longue jambe botala ka ndezo ngile mayindo le mannequin de Paris passer Francilo là Babi Joma Tamasikini Azapen la biso, on va savoir proche mais là papa Wemba. Bozali
bomituna soki nzambe azali wapi ye mawa oyo epesameli biso likolo mpe na se ezali ya ye tata kimbangu mokili moboyi kondimela ye mawa ezali mawa sono ezali mawa Mimi ngoja uzo wapona nangu inene kokuri inene kokambe hapo mateme azakati na biso banzembo ezali bana ni atika kwa toza tulisanga tusu baza na kati Jesoro bani kuna petitier na ferma kusa. No kuna sebe mimi eto kutel sulo inene emelite kokina ngo tel sulo ko sumuri mo papa Tomoni osuna ena papa wembo lobini. Oui, toyeka mpona 1 an ya pe ndenge vi akendaki papa kei Toujours na toyepe na église esala bien donc mwana toyeka seramane bebe kitoko ndeka vya Bible na bilele yo pe namoni bateni ovenda ya misiki oza yo moko na kata terrain te bomoni nga na parisien donc on est grandi donc toujours papa atika biso na propriété tozala toujours propre bongo linette no ade couleur bona comprendre na peut-être pas ni bo lelo bena namoni okanile bongo papier cynique te non naye kolela vie papa aza papa na ngai donc on aza toujours na papa tout près on a lela mie vie en tout cas merci beaucoup maman makusa eser mpe bazali wana ça fait du bien salo ma bien ndi omoni ser na yo ouais direct oyo kana boya to yebe kolela papa na ndenge na ye non oh na ngai arijana abitala après que bazoya ya arijana pe yo akutenda bandeko na ye merci à tout à l'heure na ye olobini ni passé église Kalaté zobanda si na ye bouchon le kitro na Paris bon yango zino vélo ouais yango na vu vélo vite fait awa privilège à na transport partout donc na vu vélo pour le levier son âme repose en paix toye lelo pona 1 an na MS donc toye na ba façon tout ba car beza mais toye bena mais au préférence dans nos vélos ouais parce que Paris va bi bouchon na bouchon danger à craquer pona makambo pe kaka yango bon voilà quoi merci vraiment l'axi bolingo na yo babi moninga malamba ba kana tanga passe ya ouais wana vie asali trop pona Congo bon toyebi merci balobi kali joko pe babi mombila pe auto sana vélo wa au kota Kalaté bomone susu azoya Kalaté Gabi Bombila Patrick Malo vengi pe azoya na biso elongo azana biso elongo toujours Oh
ekolo nzambe mpe mpo ya kobotela ndeko ya biso papa wemba atika biso eleki moko biso banso ndenge tosangani awa tokoki kolakisa boyambi bwa biso likambo ya liboso tokosala ezali kosenga bolimbisi epai ya nzambe na ntina te losambo oyo ekobima na monoko na biso ezebelisa ye. litangi lya yambo litangi liye lizwami bongo o mokanda mwa yambo mwa santu polo ona bakristu bamboka Korinti tokotanga bongo oyo eteni ya 12 uto molongo mwa minei kino mwa 11. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous allons lire au 12e chapitre, du 4e verset jusqu'au 11e verset. Banso na limemia toyoka litangi. Il y a différents dons, mais c'est le même esprit. Il y a différents services, mais le Seigneur est le même. Il y a différents pouvoirs, mais le même Dieu qui fait tout en tous. Chacun reçoit quelque chose qui sert
et c'est une manifestation de l'Esprit. L'un reçoit de l'Esprit une parole de sagesse, chez l'autre c'est une parole de connaissance selon le même Esprit, un autre a le même Esprit, la foi, un autre reçoit les dons de guérison dans le même Esprit, un autre reçoit la prophétie, un autre sait reconnaître les esprits, un autre a quelques dons de langue, un autre interprète ces langues. Mais c'est le même et unique Esprit qui répartit les dons propres à chacun et il donne ce qu'il veut. Parole du Seigneur. Il donne au premier 5 talents, à un autre 2 et au troisième 1 talent, à chacun selon sa capacité. Puis il part. Celui qui a reçu les 5 talents va immédiatement les faire travailler et il en gagne 5 autres. Celui qui en a reçu 2 fait de même et en gagne 2 autres. Quant à celui qui n'a reçu qu'un,
il fait un trou dans la terre et cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs vient leur demander des comptes. Celui qui a reçu les 5 talents lui en présente 5 de plus. Seigneur, dit-il, tu m'as confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître alors lui déclare, très bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour une petite chose, je te confierai beaucoup plus. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui a reçu les 2 talents s'avance à son tour. Seigneur, dit-il, tu m'as confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître en répond, très bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle pour une petite chose, je te confierai beaucoup plus. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'a reçu qu'un talent s'avance alors et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé et tu avances quand tu n'as rien engagé. J'ai donc pris peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voilà ce qui t'appartient. Mais son maître lui répond, mauvais serviteur, bon à rien. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé, que j'amasse quand je n'ai rien engagé. Mais alors, tu devrais placer mon argent à la banque. À mon tour, j'aurai repris ce qui est à moi avec les intérêts. Prenez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui en a 10. On donnera à celui qui produit et il sera dans l'abondance, mais celui qui ne produit pas, on lui prendra même ce qu'il a. Et ses serviteurs inutiles, jetez-les dehors dans les ténèbres. Là, il y aura de pleurs et des grincements des dents. L'année 2016 a fait défiler sous nos yeux plusieurs dates. Au total, 365 jours. Néanmoins, il y a eu une date, le 24 avril, qui a revêtu un caractère spécial, voire inoubliable. Pourquoi? Parce que au matin de ces jours, une information a circulé aux effets d'une bombe. Jules Presley Shungu Wembadio Penekikumba venait de quitter ce monde. Le lieu de sa mort, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les circonstances de sa mort, en plein cancer, moment où il déployait ses talents. Aujourd'hui, 24 avril 2017, un an après, le membre de sa famille biologique, le membre de sa famille artistique, les amis et connaissances, les fanatiques, les Wembaphiles veulent s'arrêter pour commémorer l'artiste Papa Wemba. Et comment? À travers la célébration de la Sainte Messe.
c'est-à-dire se donner l'occasion d'écouter la parole de Dieu, d'en méditer et d'en faire un lien avec l'artiste Papa Wemba afin de dire merci au Seigneur pour ce que Papa Wemba était et pour ce que Papa Wemba avait fait sur cette terre des hommes. Mes frères, mes sœurs, cela s'appelle croire en Jésus, vainqueur de la mort. Cela s'appelle croire en Jésus ressuscité. Cela s'appelle aimer et ne pas oublier Papa Wemba. La parole de Dieu choisie pour cette circonstance, parlons-en. La première lecture, le don est un cadeau que Dieu donne à celui qu'il veut, comme il veut, où il veut, quand il veut. L'important, c'est de faire usage, bon usage de ce don au profit, non de soi-même, mais au profit des autres. Papa Wemba a utilisé ses talents, ces dons qu'il a reçus de la part du Seigneur pour la joie et le bonheur des autres. Il était fort conscient et fier de le dire que le Seigneur l'avait doté de dons de la musique, dons pour apporter la joie auprès de ses frères et de ses sœurs. Avec la vie de Papa Wemba, l'extrait de l'évangile selon Saint Matthieu que nous venons de suivre se comprend bien. À l'un, Dieu a donné 5 talents. Au deuxième, 2 talents. Au troisième, 1 talent. Qu'est-ce que le Seigneur attendait d'eux? Que le talent reçu, que le don reçu soit fructifié. Quand nous regardons la vie de Jules Presley, Papa Wemba, nous pouvons dire qu'il est à classer parmi ceux qui ont reçu 5 talents et qui ont fructifié les 5 talents. En lui, on pouvait reconnaître le talent de chanteur, le talent de danseur, le talent d'acteur de cinéma, le talent de photogénique, le talent de rendre ses frères et ses sœurs heureux. Mes frères, mes sœurs, ce qui fructifie les dons reçus de la part du Seigneur rendent gloire à Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, disait saint Augustin. Et nous avons le droit de savourer notre vie pendant notre existence sur cette terre. Que chacun apporte à la société ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Pour Papa Wemba, c'est l'art. Il était l'artiste. Oui, Papa Wemba, l'artiste. Et pour lui, l'art, c'est la création. Pour lui, l'art, c'est l'imagination. L'art, c'est l'innovation. L'art, c'est l'interprétation. L'art, c'est la cohésion. L'art, c'est la fabrication. L'art, c'est la composition. L'art, c'est l'inspiration. Quand nous regardons la vie de Papa Wemba, comment est-ce qu'il a utilisé l'art de la création? Il a créé Viva la Musica. Il a créé le village Moloka. Quand nous voyons en Papa Wemba l'art de la cohésion, c'est lui
disait qu'on doit être cohérent, bien sapé, bien rasé. Papa Wemba, quand nous voyons l'art de la composition, nous pouvons nous arrêter sur cette chanson Maman où il exaltait la femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. À sa façon, il a parlé de maman. L'art d'interpréter dans la vie de Papa Wemba, il a eu à interpréter même des scènes de cinéma. Kourou, Kourou, dans la vie est belle. Pour tout dire, bravo l'artiste. Et étant donné que l'art ne meurt pas, l'artiste non plus ne meurt pas. Papa Wemba forever. Balabanzambe Boboto, Ondeko, Eleki Mobu Moko, Samwe Koyaki Lokola Kake, Euti Omboka Abidjan, Moyembi Monel, Oyaye Banya Molongo Mobimba, Auti Kotika Biso. Atiki Biso Tango, Azalaki Koyemba, Pekobina, Alingaki Yango Mingo, Pe Akwe Esika Oyo, Azalaki Kosala Mosala. Lelo, Mobu Moko, Eleki, Biso, Baye Bani Baye, Balibota, Baninga, Baye Bazalaki Kolanda Ye Kosepela, na makambo maso ya kitoko oyo azalaki kosala tolobite tosangana pe ndenge ya kosangana ya kitoko penza onzela ya losambo lonene ya misa pamba te na losambo ya misa tozwaka libaku ya koyoka liloba lya Nzambe ya kokota na bozindo wa liloba lya Nzambe pe ya kozwa libaku lisusu ya komilakisa liboso ya mokonzi na ntina ya kosambela mingi mpenza lelo kosambela mpona Papa Wemba. Likambo oyo tosali, likambo kitoko oyo tosali, yango nde babengaka kondimela Yesu Kristu oyo akufa mpe alonga lingwa oyo asekwi. Likambo oyo bino bozali kosala sikawa, yango nde kolakisa polele te bolingi Papa Wemba te lelo oyo pe bobosani ye te bozali kolakisa yango polele onzela ya boyambi bwa bino. Tala ntina wana toyoki liloba lya Nzambe na litangi ya yango totali te batalenta makambo ndenge na ndenge Nzambe moto apesaka biso yango mpe soki apesi biso yango alingaka te tosalela yango mpona baninga. Soki totali bongo ya Papa Wemba tokomona te oyo Nzambe apesaki koyeba koyemba asaleli yango, koyeba miziki asaleli yango mpona baninga, mpona kosepelisa baninga ndenge ye moko abandaki koloba nazwi yango mpona kosepelisa baninga. Bongo bomoi ya Papa Wemba tokoki kotala yango mpe na nzela ya sango elamu eyetolali lokola Santo Mateyo ayebisi biso. Na kati ya sango elamu yango bapesi biso ndakisa ya bato basato. Ndeko ya liboso bapesi ye makambo ebele mitano, ya mibale azwi mibale, ya misato azwi bobele moko. Kasi Nzambe oyo apesi bango batalenta mpe makambo ndenge wana azali kozela te basalela yango. Ya liboso asaleli talenta itano oyo azwaki eboti lisusu itano mpe mokonzi alobi yo mosaleli malamu yaka oizwa esengo elongo na ngai. Ndenge moko mpe na moto ya mibale oyo azwaki talenta ibale abotisi mpe talenta ibale mosusu asepelisi mokonzi. Mokonzi ayebisi ye yaka osepela elongo na ngai mpona mosala kitoko yo osali. Ndeko ya suka
oyo azwaki talente ase yoko ye abangaki akei kobomba yango asepelisi mokonzi te soki totali bomoi ya papa Wemba tokoloba te ye azwaki epai ya Nzambe batalenta mpe abotisi yango mpe asaleli yango tokoki kotanga talente ya koyemba ayembaki abinisaki mongongo na ye tokoki koloba te azwi mpe na Nzambe talente ya kobina ayebaki mpe kobina tokoki koloba mpe te azwaki talenta ya kozala moko ya baye basalaka bilili ya sinema ye mpe asalaki yango na bomoi bwa ye tokoki kozwa batalente ebele kasi oyo ye azwaki yango mpo abomba moko na ye moko te abotisaki yango mpo te bato banso basepela soki tozali awa totondani awa ezali mpo ye asalelaki batalenta na ye mpe tomonaki yango tosepeli ye mpe azalaki moto oyo azwi makambo kitoko epai ya Nzambe mpo na ye makambo ya Nzambe asengelaki kobomba yango te asali makambo ebele tokoki kotanga asali orchestre viva la musique abengi kote ya balabala oyo abandaki kofanda abengi yango na kombo ya Molokai mpe alingaki te nzoto ya moto lokola ezali ekelamu ya moto alata kitoko azala kitoko abimisi sa totali mpe na oyo ye abandaki kolinga na bilili ya filme akei mpe kozala acteur tobosani yango te na filme kitoko oyo ye asalaki la vie est belle ye mpe lisusu ayemba banzembo ebele akumisa mpe mama na nzembo kitoko oyo biso banso toyebi yango wana bosangani na biso ya poko ya lelo ezali mpo ya kotondo Nzambe botondi na bolobi boye Nzambe yo moto opesaki biso Jules Presley Wembadi yo moto kamati ye kombo na yo ezwa lokumu kasi biso lelo toye kosambela mpo na ye toye kobonzela ye mpo te liloba oyo olobaki nakokende nakobongisela bino esika mpe soki nasili nabongisi nakozonga mpo ya koya kokamata bino ekokisama na bomoi ya papa Wemba okamata ye ofandisa ye esika ya kitoko mpo na manso oyo asalaki tala ntina wana toye kosambela nde ezalaka nde ndenge wana kotondo Nzambe oyo asalaka makambo manso mpe kosolola na Nzambe na bobangi te na boyebisi Nzambe posa ya biso oyo azali na mato ya koyoka bandeko awa toyoki maloba ya Nzambe mpe ndimbola yango banso tovanda kimia mpo ya komanyola makambo Amen.
amipesi lokola likonza oya ye biso bana bamwinda tokozwa bomoi bwa lobiko mpe tokoyingela obokonzi bwa likolo kristu awei asilisi liwali ya biso asekwi biso banso tosekwi elongo na ye yango wana o mokili mobimba bato batondi na esengo ya pasika bakosepela banjelu banso balikolo bakoyembela nkembo ya yo bakoloba ntango iso yo mosantu okanisa mpe mosaleli wa yo Jules Wembadiyo azalaki na biso omolongoli onse eye eleki mobu moko obengi ye epai ya yo na batisimu awaki liwali ya Yesu bongo asekwa mpe sekwa ya mwana wa yo okanisa bayebanso batiki nse eye oyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo tokobondela yo oyokela biso banso mawa oyamba biso bomoi bwa seko elongo na ngondo mo Sainte Maria moboti wa Nzambe elongo na Sainte Yosefu molongani wa ye elongo na bapostolo mpe na basantu bayo banso bazalaka bandeko bayo awa onse
bongo tokumisa mpe tokembela yo na Yesu Kristu mwana wa yo wa bolingo. Mpo ya Kristu elongo na ye mpe okombo ya ye tokopesa lokumu mpe nkembo na yo tata wa bokasi bonso ozali na elimo santu Nzambe moko obileko biso seko. Yesu na bolingi bwa esuka te apesi biso maloba kitoko biso bayeto ndimi Yesu. Bye.
Pour les mots de circonstances, c'est vrai que ça a été toujours difficile dans de telles circonstances pendant que tout le monde sont en train de se rappeler de la mort qui a été brusque, inattendue bien sûr, parce que la mort n'a jamais signalé sa présence. Ça nous prend toujours au moment où nous ne croyons même pas que ça peut arriver. Dire comme l'un de l'historien congolais, en l'occurrence, M. Prosper Tatanzose, qui a toujours dit il ne faut pas qu'il y ait l'aberration de l'histoire, il faut qu'il y ait une vérité. Si je peux dire ceci, pour notre bien-aimé le frère Gilles, Papa Wemba, que nous connaissons tous, il restera toujours dans nos mémoires et il restera aussi celui qu'on a toujours dit et nous continuerons toujours à le dire, la star de génération en génération. Personne ne peut le contester. Si on veut parler de l'artiste, c'est vrai, il est devenu vraiment, dans notre pays ainsi que partout dans le monde, patrimoine culturel africain et congolaise, pourquoi aussi pas planétaire, qui a marqué sa génération et son époque, créateur et initiateur, inventeur, bien sûr, révélateur de plusieurs artistes, fondateur de l'orchestre Viva la Musica, ambassadeur de la paix auprès de l'UNESCO, partenaire de plusieurs ONG africains, chrétien pratiquant qui a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que je fus aussi son encadreur spirituel, que beaucoup de gens reconnaissent que Papa Wemba était aussi à côté du pasteur Francis Lola, qu'on appelle le leader ambassadeur de la paix, à qui j'ai beaucoup considéré comme artiste, et son image restera toujours l'image d'une personne qui a combattu l'injustice, qui n'a pas voulu le racisme et qui a été aussi le défenseur des pauvres. Il restera immortel au cœur de tous ceux qui aiment la musique et la paix dans le monde, surtout ces mélomanes et ses empreintes et sa pierre qu'il a ajoutée dans la musique restera. Et on citera parmi les grands, il sera toujours cité, le père de la rumba africaine, que son âme repose en paix, vive l'artiste. S'il y a aussi des remerciements. Voilà ce que nous pouvons dire, il y a le calendrier de l'artiste. Nous dirons merci à toutes les personnes qui ont contribué pour que cette soirée et que cette messe aussi soit liée, que l'Éternel se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse. Natondi bino botondi na likanisi kitoko oyo bozwaki oyo ezali likanisi ya boyambi oya kosenga misa mpona kokanisa ndeko oyo tolingaki oyo atiki biso. Tosali misa yango awa na Saint Bernard pamba te aumônerie catholique congolaise ya Paris esambelaka awa oyo alingi koya kosambela na biso na lingala na rite na biso esalemaka awa lomingo inso na ngonga ya 15. Na kotombela bino banso bozongi bolamu o mabota mabino pe na koyebisa mokonzi azala na bino. Nzambe wa bokasi bonso abelisa bino tata mwana na eli bonsotu. Isa masili okende na boboto
namoni yo na un ya papa olobi nini mpona balandi ya 3W po epala sanga Congo Griffin Malenga. Edi no image pendant sanga Congo yo mo oyebi tangu le nkuru alaki awa tolaki na elongo ti tango azongi bakini tokende okunda ye kwa yango wana lelo eza jour akufa yango toye kokota messe na ye vraiment inane na ye eza lelo après semaine oyo ezoya tokosangana bavillageois molokai bana poto tokozala poto salela eloko avie messe yango pene sali onde ni etake mwana oyo ozalaki na papa ensemble mais yo mo omoni messe ma baya ya tu ya poto bazalaki awa à tout à l'heure tozalaki awa moins 10 personnes awa tokoma kobanga ke bato baoya to baoya te mais namoni mpena bolingo na bino ya bana papa Wemba penda bolakisi yango mais edino emajomo oyebi ici c'est Paris ya bana la musique ya Papa Wemba initié par Papa Wemba on s'en comprend. Merci Joma Tamasikini sana biso pe longo parigo vraiment tozo so mo muke na mbala Joma Tamasikini babi botalaka mona mba ndinga lati papa ba tolele na bilele Joma Tamasikini vraiment esengo mingi na monio na comment la robanga parce que na bete ke bogoya te vraiment tant na moni bino salinga plaisir makasi moi liloba moko ka na ba inoso balia. Non, c'est l'équipe vraiment bien comme c'était prévu. Toloba Kike, Tokutana Lelo, pendant 1 an, il y avait. Au moni, Véwana, Batebele, Baeba qui est Penza, bien té. Tangwa, Tiki Bisonde, Baeba Valère Nae. Alors, Azalaki, en génération, Biso Bae, Oyo, to bandine bandana âge à 18 ans. Si Bamina na Facebook, Bamoni, Photo. Donc, c'est mon papa, moi. Parce qu'à Bota, moi, na Kombojo, Ngapejo. Mais que son âme repose en paix, on est là, papa, Torobo Sanaote. Merci Joma Tamasikini, pardon président pour son côté. Avec les Landais qu'on a eu 1 an, vraiment, c'est l'on dernier papa Nabiso. Oui, merci na bamenoma nyoso ba Landa biso. Depuis Nekonanga Kufa, Atika biso pour tous années toujours. Na nazao croire que Atika biso. Parce que chaque jour na tongo azao benganga avant pela là, même là commune à Abidjan. Abenga bida au moins ndeba yambi biso alors au moins ndeba yambi biso après avant concert au sololi na tongo na yoka nouvelle que alors nandi marate pas si mingi et salaka mais nandi marate parce que son atali musique na yoki bien photo na et lo moko ezara ma mi sozo bimanga mais vraiment azara na biso po azara et dit dans image et là on senga yo Chicoté bango. Edino image. Banza sango ya Congo. Edino image. Edino image. Edino image. Edino image. Edino image. Edino image. Ouais. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc la chance il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na lana contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman le global PM Express. On biso toujours artiste oyo, tu toujours bateau bazana ba idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fret, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundono te. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, Edino image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18
Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na ba poussa na Global Express P, avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PEM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien ou le team dans l'avion. Le team de la petit poli, la police express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as pris un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez, comment on a mis au fouti à Napoto, au salle maramio sur ma kin, la ndenge et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les cas qui nakin, selon goût nayo, catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses.